Shalom, les bandits de Biso, na chaîne na Biso La Foi TV, chaîne oye pour na ko bénir de Biso nyonso na tongwa lelo. En tout cas, la chaîne internet nyonso vous allez déjà connecté, vous s'abonner vraiment parce que avant d'être aux maman malamu chaque jour, il y a bino humble serviteur à télémaga pour na ko lukani na ko comme pour na ko lesa bampate ngana ya Nzambe. Na ba la bino nyonso vous na Biso, chaîne Biso La Foi TV et pour na baksa kondimana yo, kondimana nga, kondimana Biso nyonso, vous na base na Biso na Marc chapitre 1 verset 15. Merci vraiment. Nous allons pambola li bota nyos oyangai et surtout kotala ndeko nyos bazana régie na besoin de ba cameraman ba nyos bozana ngale na tonga tuka bozala penza abonné bozana na biso elongo tina suka émission boko sepela vraiment avant nyos na bisabino kitozana ba actualité vraiment ebelé kozala distraité lelo tana ba actualité vraiment ebelé mais ngina kene mbango na bisabino ke kaka awa na kati ya plateau na ngai tozana ba équipe ya misala ebelé vraiment oyeza ke Nzambe apamboli bandeko ebelé baza azo sala misala ya malamu ya ko filmer ya ambunion sur malamu et suki bongo te en tout cas avant de continuer ngai sa ndeko na biso ya régie acha biso moi publicité total ni le na kati ya maison na biso et bongo to kozonga pona ko melo ba sango ya mboka pe ko beniri na tonga le nazo sepela parce que régie de pesinga sinal landa yango na bokebi nyoso merci. Locazenga, a JNZ está de volta. Temos várias novidades para os seus serviços que você não pode perder. Temos para si impressão de lona, impressão A3, A4 e cartolinas. Personalizamos também t-shirts, lacostas, chávenas, chapéus, coletes e muito mais. Garantimos serviços de qualidade a bom preço à sua disposição. Dentro da JNZ temos ainda mais um estúdio com equipamento completo para casamentos, aniversários, concertos, videoclipe e diversas cerimônias. Estamos localizados no município de Kazenga, Mabor, junto a 1 de junho. Para mais informações visite-nos 952 00 1344 ou ainda para 924 82 0103. JNZ, os serviços de qualidade para a sua disposição. Encore une fois, shalom de bandeko nyonso, oh yibi mambo yango tete bana bino kaka bonjour, bonjour, bonsoir, ezo dépendre na ta o to kutani na libaku yonanga na tongwa lelo. Ya bino ndeko humble o ya telami awa ndeko na yo Miguel Alvaro Cadafiel ndeko yo aye na tonga le poto partager makanisi to partager connaissance to partager makambo très important et ce qui wana te na biso na actualité na biso to lobaki ke na ibandeli biso to loba to lobi ke maison na biso eza prêt pour na ko soutenir biso en tout cas ya boyezala te na ba prix moko o eza raisonnable to sala ba fiche pour ba to ba Angola boza précisément na Angola na kati ya Luanda to sala ba fiche na ba prix moko ya malamu ba prix mangondo ndenge ba lobaka to sala pe ba timbrage to koma bilamba na biso to koma to cha ba cache na bilamba na biso to sugi wana te to sala mama malamu na ba prix oiza ya kosungana prix ya église na lobaka ngo en tout cas GNZ aeko aider biso vraiment en tout cas kola la pongité zala wana ya ko telema yaka repadiment oyo sasa misala na yo mtu wana problème ya matanga wana problème ya fête wana problème ya reportage moko na croisade na yo service d'évangélisation to wana ba cameraman baza même placé na ba pareil nyosu complet na ndenge ya professionnel baza wana pona ko aider musala na yo ba mango ti liboso ya bandeko baza liboso ya ba etande ba ikena biso na kana biso pe na suka même na ba mabala na biso pe to wana service ya mburgi to wana semi na biso ya buffet o ba benga ka biloko baliaka na fête ya libala yo mtu ngako lia manioko nini basala ka pra oyo lingi plan na primo kwa malamu et vous allez pas mboli pona yo to ka mala ndeko nyos wala ndi publicité na biso na ke rapidement na actualité musicien na biso Timba Rebot azui décision ya ko abandonner na nuté mais azui décision ya ko banda vic ya pasteur kozala mosali na Nzambe azalaka déjà motei na nzela loyembo pe abandi ministère azolo bela 72 heures ya adoration les vrais adorateurs sika ye azwami Nzamba pambola banzo bolingaka maloba na Nzambe bolingaka ko adorer ndeko zawana penza abandi makambo sika na biso na boseko sabino teke ndeko mususu aza prophète ozobenga prophète Samuel prophète Ben Samuel oyo azoningisa mboka na ba pétage na ye auti ko sala susu koloba na Matéa na ye a plein écriture lobike na Angola soki za ba papa ya molimo pona ye azo reconnaître prophète oyaza leader ya église tokwiste papa obabenga ka Don Afonso Nunes ya lobi na Matéa na lobike pona ye soki ko reconnaître ba tata moko ba tata ezaye to bosali peut-être loba musali na Nzambe munene prophète na biso
miezi ye azosala musala malamu na mboka Angola ate oza na activité ya makasi pona kopambola bana na nzambe ya prière ya culte ya famille apambolaki ba mabala nyonso pe ba famille nyonso na yoke ni musika ezana ndeko moko aza musali na nzambe ya makasi komo na ye apôtre Silas ye azwa mikolo na Ville Flore yende asalaki activité ya makasi asangisaki bana nyonso bazonga classe pona André scolaire abi bana nyonso bakotanga ba ya wana po ba prier pona bango en tout cas eza esengo makasi yo muto lingaka losambo en tout cas mima bana na losambo na église pa pasteur acha mwa loboko e kozala lipamboli pona bana e pona kosukisa ngana bisa yo ke musicien na biso José Nzita oyo ayemba banzembo ebele asepelisa biso azo annoncer déjà concert à munene e kobeta na stade Marti pona ko célébrer 30 ans ya ministère 30 ans ya carrière musicale na ye tozala wana le 24 pona ko souhaiter pe ko tindika musala oyo nzamba pesi rola talent pona ko pambola biso atuka ndeko na biso Nzita atuka ba flair kende musika na musala oyo nzamba pesi rola talent pe ko bosa ndebisa OK Moïse Mbiye azo préparer concert na London pona ko pambola balinga musique na ye simbite azawana pena pona ko biso ko sukisa bisa pe ndeko na biso Mike Kalambai bazalaki na mwa ba discussion na bango pona makambo etali musique pe équipe ya fongola ki ya kozwa ba jeune talenté pona musique puis ba bibelobi ba nyonso bazana bomo ba kumbisa nzambe na suka nango ba yeko yokana ezalaka bongo ndia sa nzambe ba yokani ba bongisi ba erreur pe bazo continuer marche to sunga bango na prière za facilité ba basali na nzambe nzamba bengi pe bazana bituma makasi pona usuna bisa yoke na yambi invité na ngana tongwa lelo aza invité na nga aza invité na yo invité na biso nyonso aza mosali na nzambe lokola biso awa bazalaka ba baba te bakufa be misute balobaka na ko préférer yemoko à se présenter liboso ya ekra papa shalom et soyez les bienvenus na chaîne na biso na tongwa lelo. Shalom, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Merci na TV La Foi TV La Foi TV. Merci. Pe na ndako ya mbinga ya Bonzambe kaka. Merci. Vraiment na dani simo mingi kombo nanga Bishop Cédric Viang Antonio. Naza marié wana mutokolo belate amen déjà bomona naza nesengo minga kozala. Merci. La Foi TV Bonzambe kaka to la kaka Bonzambe suki nzambe te nani lisusu baya bakosa biso bazana banzambe te basuka bakufa bakundama batikala telelo libela biso to la kaka Bonzambe suki nzambe te nani lisusu atoli bande bonzambologie papa merci pe na pona présentation mais obangi singo banimbala mo biso ke naza bishop papa bishop pona nini polinga la bobakisi dikola 5 ministères sur bishop. Bon bishop eza titre moko ya mukie na titre nyonso eza titre oyo nazwa pona ko exercer na musala na nzambe vraiment eza titre moko simple voilà mais bande ba otaba bige bishop sur nini comme sur ba bishop comme sur na catholique mais quand je dis bande ba otaba na écran wana ibisa bango bishop eza nini eza titre ya nini ya ba karateka ya nini po na 5 ministères pour le bina mukanda ya Efesiens chapitre 5 te otanga na verset na ngodi stina sia zoloba asali bango comme ba pasteur comme ba évangéliste comme ba apôtre comme ba prophète sur bishop abimeli wap eza ministère asika do bimisi mikolo. Bon normalement bishop eza titre moko ya ko se vanter na ngote amen parce que il est comme ça soki muto aza déjà pasteur ou prophète évangéliste docteur apôtre a s'intituler sur qui bishop parce que bishop et lui là c'est tout simplement un ancien. Amen. Ils ont un ancien. Merci beaucoup. Le thème de l'obéla exact, c'est la différence entre l'église primitive et l'église du siècle présent. Chaque mercredi 17h juste ils ont déjà abonné pour makambo siko ibandi. Kolonga tezala noana. Na bisa ki yosoko lingi ba photo mi takala ba mezanga tina awate sauter na vraiment. Pour aizanga bonzambe, awande bonzambo lozinde makambo. Yango to yé na tonga de l'obéla sur l'église ya primitive et église ya siècle présent. Papa, ponayo, est-ce qu'il y a une différence entre l'église ya siècle présent et l'église ya carrière qui va apporter nabiso? Bon, pour nangai, il y a une différence makasi entre l'église ya primitive ou l'église ya apôtre Pierre, apôtre Jean, apôtre Jacques, l'église ya Marie et na l'église nabiso ya lelo. Il y a une différence makasi. Quelle est la différence? Différence na koloba eza misala oyo ba apôtre ya kala to ba ndimi ya kala basala
yango te biso tozosala lelo. Amen. Parce que ceux qui n'a pas comparer église na biso ya lelo et banda liboso ya église primitive. Voilà. Mbele église nous en a continuité te. Mais église primitive lokola banda liboso ndeto moni continuité na biso. Seulement que biso tozo mekola bango te. Yango et la différence na ko pesa. Papa, même la Bible, même le Saint-Esprit, même les apôtres, même Jésus. Mais pourquoi tu éviter ma cambo basala quitter? Pour mes années, base ya makambeza nini? Tu as eu message yango mabe pa apôtre, tu continue ndogi na kati, bien pour mes années baba ba yoka, nini na kati pour aiguiser la différence, surtout on a même Jésus, même Dieu, même Bible, même Saint-Esprit. Bon, problème est ça na Makambo Thomas Paul Aloba na 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Aloba ki na ba Nicolas Tang wasuka ba tebele ba ko abandonner bondimi na bango pe ba ko s'attacher na ba doctrine ya ba démon. Voilà. Problème na biso ya lelo église ya lelo toza mingi ko s'attacher na likambo etali gloire to pe mbongo. Voilà. Yango ezoko étouffer ba don o nzamba tsakat na biso pour to ko exercer yango afin que église et croître église et que de liboso ou tout ça là où ils allaient volonté ya mettre na biso kolo Yesu Masiya. OK, c'est très important. Papa lobi moko ba biloko moko ba pile o ebomi église lelo eza ba balingi gloire le kumu na bango moko e sika ba cha nzambe et puis balingi mbongo mingi. Mosali na nzambe question na ngezali pona yo lelo. Santé nini évangile ezanango surtout na mokili particulièrement na kati Angola. Est-ce que évangile ezokende bien za ya kokufa? Bon, na rekoza la ironie te pona ngai évangile ezokende vraiment na pourcentage moko ya 10%. Voilà, pona ni. Parce que ndena baki na avant que batu baza mingi ko s'attacher na gloire, baza mingi na posa ya gloire que ko salela nzambe. Yango évangile eza pena na santa malamu te. Mais tout le monde a ba campagne chaque jour, ba conférence chaque jour, tout le monde ba fiche ba mille comment sur ba décoration déjà ba papier. Chaque jour ba campagne les ali. Comment on ba biso que ba tu bazo travailler te. Si ba campagne za promote. Voilà. Ba campagne za promote mais faut ba na ba campagne yango évangélisation bazo ko présenter Jésus to ba osala lo mususu. Promet ba campagne te. Campagne c'est bien. Mais tu vois, comme il y a assemblée de Dieu, assemblée de Dieu, assemblée de Dieu, papa. Oui. Oui, ça va assemblée de Dieu. Voilà. Bazo sala, ba campagne, ba croisade. Mais est-ce que bazo sala évangélisation? Bazo pour présenter Jésus, to bazo présenter Jésus te. Voilà. Mais apporte pas le lobby, moment la favorable ou pas, battre mal bananzamba. Le lobby même na ndenga mabe, ba ko prêcher la bonne nouvelle. Ce qu'on pona yo au sali examen nini. Ndenge bazo présenter Jésus te mabeza wapi mabeza pa batei ou bien mabeza ndenge ba perdre de l'église bien erreur de bandi wapi. Problème est là pour il y a gloire au bat balingi. Voilà. Parce que lokola to lingi gloire na bisika oyo to présenter Jésus parce que évangile est à représenter Jésus. Amen. Parce que alobi na Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20 que bo kende partout dans le monde bo sala batu ba yekoli na ngai. Voilà. Ngai monani ngai Yesu. Ça veut dire il faut batu o bazoko évangéliser ba présenter Jésus. Sikoyo na ba croisade na ba campagne tozo mona batu o baza basala nzambe bazo présenter lisusu Jésus te. Voilà. Ba présenter ba personnalité na bango bazo présenter ba église bazo présenter batu Ba expérience à vie bazanango. Ba expérience à vie. Oui. Tout le monde moko touché, c'est très important, c'est le mbongo, au lombongo. Dans l'église comme chaque activité il faut pas payer enveloppe, chaque activité il faut ça l'appel de fond. Ma quand on va pasteur bourgeois ngo wapi. Oui, Bible va c'est mbongo. Mbongo eza malamu. Voilà. Mbongo ezali malamu. Même Yesu na ministère na ye voilà pour sa mbongo. Mais seulement que tokoki ko exagérer te. Voilà. Parce que ya liboso il faut to l'axabatu nan bokonza likolo. Très important. Mbongo pesa important. Mbongo est important seulement que tokoki exagérer te. Merci beaucoup. Ba réponse de autres biso nyonso. La biso yo pona ko continuer à tolter na biso
prophète Denis Lesi azana studio azo yembela président de la République ye alobi lokola ba musicien ya Nzambe nyonso bakoti makamba koteya yepe azoki na makamba ko yemba azobeta babiloko na ye mikolo oyo na Mexique bachili biso de ma photo na ye ndi wana aza musali na Nzambe ya nguya ye alobi azongi mamba ko yemba ayembaki dali boma liboso pétage esuki wana te azongi susu studio azoyemba siko mpona président azoyembela mpona bakonzi ya mboka Jésus Nzambe asunga biso aza wana mpona bandeko bolingaka koyoka miziki neti soki tokobenga ngo niyebi aza afro pétage donc azobeta afro pétage nio bolingaka kobina ba afro pétage prophète na bino ye wana azosala miziki mpona bakonzi ya mboka soko oza na mposa neti papa Elia alingaka mingi koyemba kobina opesi mbongo ba prophète ayembi abwaki libota no mobimba tokanza bapambola bino nyonso oyo bozotambola na kobanga Nzambe mpe bozosala gloire et Nzambe ezonga bosala lokume ezonga epai na Yesu obozo présenter Yesu lokola sauveur pe bokonzi ba vie batu nyonso na mokili oyo en tout cas tomana ba prophète boza ebele oyo botama na ndenge kobanga Nzambe na kotanga ba kombo te tafu mezo permettre te en tout cas to ba ikongo mu tola tango katango ko munima tango pe katango ko bika Nzambe kala yeno na yebi sabino ke le pena boza la décité parce que mitune za vraiment tellement ebele o bana ko tuna pe pasteur aza awa pona ko répondre oyo ekozala possible pona ko répondre mosana Nzambe ndeko mabina ngatuna pasteur est-ce que il y a une différence entre la doctrine ya ba disciple batambola kinango na doctrine ya lelo soki tote ya même Bible même pensée même Saint-Esprit différence que ezali et koti ndenge nini na ba doctrine ba pote batambola kinango pe o tote ya église lelo bon pour na ko éclaircir voilà na Bible toza na doctrine moko voilà. Jésus-Christ o babengi la sainte doctrine amen eza doctrine oyo eza basé na enseignement ya ba apôtre pe ba prophète voilà balobi bisika oyo Yesu ye moko aza la pierre angulaire siko libanda ya doctrine wana eza doctrine Nzambe te eza doctrine Nzambe te donc ce to obi ke différence ya doctrine ya bantoma ya église akala na lelo voilà donc to komona ka ke bato bazosala ba doctrine mususu baza libanda ya doctrine ya nkolo voilà c'est-à-dire bato nyonso bandimi Yesu baza na sainte doctrine baondimela Yesu baza nindi bato bazondimela la sainte doctrine voilà baza ya Yesu même bakimbangiste oyo bazondimela la sainte doctrine bazondima pe bakimasa batanga pe bazondimela la sainte doctrine voilà la sainte doctrine voilà yo totuni mutuna bakimbangiste batokuiste bato yo badimaka Yesu lokola prophète baotanga pe Bible na église na bango bana sainte doctrine pande baotanga balingi bazo éclaircissement bayebi ke bayemi moto na Nzambe oyo tolingi polémique te oyo komeko éclaircir peuple ya Nzambe so binga za na catholique tondimelaka Yesu lokola mobi mobiki tozaka pe baptême totanga pe Bible siko tozali bana bedo na kati ya do ya sainte doctrine eza bilo mibale voilà différent au photo yeba zibula makutu wa toza na doctrine voilà toza pe na Bible amen nyonso eza na Bible eza sainte doctrine te comment expliquer ça nyonso eza na Bible eza sainte doctrine te toza na sainte doctrine toza pe na Bible na makambo ekomoma na Bible la sainte doctrine ça se trouve dans la Bible. Pesa-moi éclaircissement la sainte doctrine eza nini? La sainte doctrine nalobaki eza moboko oyo etongami na malakisi ya bantoma pe ba prophète. Bantoma ngo baza banani? Bantoma eza batu oyo batambolaki na kolo Yesu Masiya. Voilà. Par exemple, ba apôtre Pierre, voilà. Ba apôtre Jean, ba apôtre Jacques, ba apôtre Paul, voilà. Ba apôtre Moussous. Babi pe na ba prophète neti banani ba prophète oyo ba sakolaki po netina na koya ya kolo Yesu. Ba prophète oyo ya leloté, po leloté mona baza sérieux. Non. Ba baby simboka. Oyo ba sakolaki ya leloté na do ba prophète oyo ba sakolaki po na koya ya Yesu Masiya. Amen. Na opesa o exemple neti ya prophète Esaïe, neti prophète Jérémie, neti prophète neti Jean-Baptiste, voilà. Asakolaki po na Yesu Masiya. Voilà. Et ça ba prophète Ebélé, ba sakolaki po na Yesu Masiya, même Moïse. Voilà. Asakola ayebisaki ba Yuda ke ekozala na tango moko Nzambe akosisite un prophète lokola ngai. Voilà. Akoya ye wana bondima pe botosa ye. Donc ça ba prophète oyo ba sakolaki po na Yesu. Maloba malakisi wana nyonso wana ya ba prophète na ba ntoma yango ba bengi yango la sainte doctrine.
bonzambe kaka. Merci vraiment. Tout ce sont la thème Mikalate, tout ce la bonzambe, tout la différence entre l'église primitive. Au toucher pour moi, prophète. Qu'est-ce qu'est la prophétie? Qu'est-ce qu'est les prophètes? Parce que comme une confusion, vous avez bien fait qu'à l'année des jours, à l'autre bien, à y a bien comme prophète. Parce que je vais expliquer dans Nzambe, comme une confusion, nanaza prophète, prophétie est un nini pour la Nzambe. Pour tout sauter une étape, papa. Bon, prophétie est un don. Amen. Prophète, aza ministre. Prophète, aza ministre. Prophétie, loko la don. Mutu nyonso, oyo aza na kati na Yesu. Oyo azui don du Saint-Esprit. Voilà. Akoki koyamba don na prophétie. Mutu nyonso. Voilà. Bible mutu nyonso. Même oyo aye lelo dans le Seigneur. Akoki koyamba don na prophétie. Mais ministère prophétique. Ministère prophétique ezana batu oyo kolo Yesu asali ngolu pe abengi bango na ministère prophétique. Donc ezana différence entre don la prophétie na ministère prophétique. Si comme la Bible nzaba ta sur la blé. Puis on a téléphone Android le compte il a un Facebook. On les a mis les prophétie à don bien ministère. On les a prophétie à don, et là ministère idée. Si vous yo croire la prophétie? Oui, na croire la prophétie. Merci beaucoup. Ma réponse est ya biso nyos zolanda yango, o bozelaki yango, nzaba pamba la biso nyoso. Pasteur, je dois montrer muso na sujet na biso lo bila entre l'église primitive na l'église ya siècle présent. Où est la différence? Et pourquoi la différence? Est-ce que bapôtre basala ba sala lelo? Bible basala ki na même morale, ba panda ki na enseignement. Ya bapôtre, ba panda ki na prière. Est-ce que l'église va na prière? Est-ce que l'église va na enseignement? Est-ce que ba to enseigner yo? Et ça enseignement ya solo. Moussa Nzambe ba quel est la vrai enseignement pour l'église ya lelo? Pour na yo, le rôle pasteur. Enseignement ya bien nini? Normalement makambo ko changer te. Amen. Normalement église ya lelo il faut elanda rythme église ya kala. Toza na kati ya Bible toza na les 6 grandes doctrines de la Bible. Amen. Papa monsieur tandamba to bande ba yoka. Yo kama mama la foi TV pour ko pambola yo. Bakambo yo wakate wana yo bakosa ko lelo fungala matoyo yoka. Papa, 6 points très importants dans la Sainte Doctrine. Toza na 6 grandes doctrines de la Bible, oyo, il faut y vendre sa mutu. Voilà. Premièrement, toza na doctrine ya foi, toza na doctrine ya sali, toza na doctrine ya baptême, toza na doctrine ya résurrection des morts. Voilà. Na bombi mibale. Landa biso, continuez à l'abonner. Ce qu'on a commenté, s'abonner massivement à la chaîne Nabiso, La Foi TV, Marc chapitre 1, verset 15. Avant de Saline de Likambo. Avant de malamu, équipe ya malamu ya professionnel. Donc, bien, tu vas gâter nimba na plateau, loba na papier, tanga, tricher, tabulador. Non, tu vas na connaissance. Pour na kokola na yo, pour na perfection église, pour okola na bondimi na yo, bakosa yote, mama yamba mama dodio moi muswaru koikao makamwana aizande connaissance bonzambe kaka. Merci beaucoup pour la bande kusho na ndibiso et surtout na moi rubrique oeleki ya kotala ba publicité na biso ya misara esala na kati ya maison na biso nzamba pambola bande koneso bolandaki biso boza abonné na biso o to chaba dadu ba crédit na bino bo chaba mega na bino pour olanda émission chaque mercredi à partir ya 17h juste tu seras déjà abonné tu seras déjà mobimba pour kozoma malamu na émission na biso bo nzambe kaka to kazo saluer batu nyonso balaki na ngelongo pour ba pour maman ya botanga Marie Antonio mama ya bana ibele en tout cas ça va pambola yo pour na musala malamu oyo sala lelo fruit nango yangoyo pour na lobela pete na loba epai ya bandeko nanga mibale o babota minanga na muchopo moko en tout cas Nela Makango zama pambola yo na Ernest Paulo Miezi nzama za na bile longo pe na bose ko saluete na musika kuna mama Landu Madalena na mbai na yo Lukoki da Silva zama pambola yo evangeliste Edouard Bunga pe mama Joseline o ya Vianga kama bino nyoso na bana na ndaku na bino mobimba na kusoko loba bolingo ya baninga ezalaka pona bolamu na bango moko pe bolingo ya nzambe zapana batu nyonso na mokili oya salaka te aliaka te Bible lobi na mukanda ya Genèse chapitre nango 3
na verset nango 15-18 na pambola yangandeko Joana da Silva Loraine nzaba pambola sike zwami yo na liboto mo bimba pana bantu badiko sala bisana bango ya bonter na bino ekoti muvidi to wana officine ya munene o efungami na kati ya kilamba na Pomangol epa ya mestre Adriano yazo longola babiloko nyoso mabeza na kati ya bonter na yo azokusunga azosala misala nyoso ya mikie o ezo betso mutu barulema na ye baby yake pa na ye eratakate surtout so la premier ya ba injecteur yazo sala ngo azo calibrer ba injecteur ezongi na mobimba nango ndenge elaki na kati ya carton tama pamba ndeko nyonso olandi biso pona mwa publicité oyo tozoke rapidement to suka na po nyonso mama mumela katango muke na zongi pa ya mosai na Nzambe papa en tout cas merci pona ba réponse nyonso zo pesa biso Nzambe oyo abengi yo a continuer ko protéger yo en tout cas na lobaki na yo aussi ko lobelo moza très important na ba question na biso a olobi prophétie eza eloko o eza don para ba prophète pe ezisoma mbebele na kati wa banani na bandela la société d'ailleurs tout le monde moko rapidement to ka bandu mbalobaka o etali to benga ngo nzondo soit to lobaka batu so zo kosela ba prophétie ba benga ngo makiona mutu moko boyema pona yo makiona eza nini bon makiona eza fabrication ya prophétie ah bon oui, eza fabrication ya prophétie, eza makambo euti pa Nzambe te. Oh. Comment expliquer makambo na Nzambe te soki ba opesa mona kati l'église bandi mbavandi ba sepela ngana mona ngo précisément pasteur atena lobby Nzamba zo révéler mama telema tangi 1 2 3 apesi numéro billet apesi numéro téléphone alobi na kombande ko za na poto papa ba fabriquer oyebi mutamaye le Salomo alobelo komoko très important. Voilà. Aloba na mokili oyo il y a rien de nouveau de lokwasika na mokili ezalaka te makambo oyo mona esama lelo ebanda kosala makala epa bayuda Nzambe mokolo moko soki otangi Ézéchiel chapitre 13 verset 1er tina 4e verset fokala bibe na otanga oyoka Nzambe azoyebisa prophète Ézéchiel abi na ye fils de l'homme prophétiser epai ya ba prophète ya Israël voilà abi na ye sakola epai ya ba prophète ya Israël ngai nkolo Yahweh na lobi boye wana verset 3 etumbu ekoyela bazoba ya ba prophète wana abengi bazoba prophète Nzambe mutazoloba voilà alobi etumbu ekoyela bazoba ya ba prophète wana balandaka makanisi na bango moko voilà pe bakosala pe bakosaka te bamonaki makambo lokola na ndoto oyoki bakosaka ke bamonaki bakosaka ke Nzambe alobeli bango mais à fin de compte Nzambe alobeli bango eza makambo bango mo bakanisi voilà eza makambo bayoki epai ya batu basombi ba disque voilà eza lokola oyepa na nga obano betela ngai ma vie ya papa cameraman voilà oyebisi nga vie na ye nyonso cameraman Elia voilà obete nga vie na ye nyonso ale nga na nsima na yo natikali na papa Elia na bandi koyebisa ye lokola Nzambe alakisi nga me Nzambe alakisi nga te voilà yango babengi mankiona siko bato wana bazosala ndenge wana nazo ko lancer annonce epai na bango babanga Nzambe pamba te kanda Nzambe ekose manifeste na bavi na bango mais bauti baosenga kuta fo kota consultation prophétique baosengi na ba 50,000 papa nga bato lianga mbongo awa pona kota basengi na mbongo droit d'entrée na balumisi na lipapa les gens sont makiona yango Bible lobi mon peuple périt par faute de connaissance voilà véritable prophétie eza maloba Nzambe amen et puis prophétie nyonso bango koyebisa yo il faut écouter na kati ya maloba Nzambe ce prophète et par exemple nga prophète akuta na nga to un prophète ayebisi nga ke frère nazomona yo ti lobi okokufa pona ngai nayebi ke na uta na mabele na uta na mabele kozonga na mabele voilà na uta mabele kozonga mabele za maloba Nzambe eloko sigeza te na kosambela epa ya Nzambe voilà mais soki ekomi ke poto longola liwa wana fo opesa 200,000 kwanza
wana na opesa te batoni na befika na bamonte na kakoko bazala batia batente batonga bandako nzamba tini bakevanda wana bakabula profession lokola mapa ozoleka babengi yo frère nzamba atalisinga sikoyo nalingaki oyo ide biso otali kamera oyo ya yo opesi bandeko no baprofete po baba ministre conseil mamba bazosala po bandeko nyonso bazoba po ngai te bibi ndelobi yango bazoba nyonso baprofete conseil nous a pour pesa bandeko bazokosela nzambe makambo po toleka na étape baprofession conseil ezaka kake voilà pona baprofession Ézéchiel chapitre 13 verset 1 tina 4 so pe oza fainéant otangi onti na suka yo moko okomona makambo nzambe azoloba na bino pe makambo nzambe alaki akosala bino siko pona bana nzambe bazolanda baprophétie baokende l'église pona prophétie pe bamiracle pe bango message po toleka na étape pona bana nzambe oyo bazolanda prophétie balela yango nalingi nayebisa biso boye voilà prophétie eza don du Saint-Esprit voilà mais nyonso oyo eza don du Saint-Esprit diable pe akopiaka yango oh eza ba prophétie mosusu ekoki kowuta pe pa ya satana ah satana pe prophétie papa ta mo satana si prophétie mamono ya nzambe nalobi boye eza na badon mosusu satana mutu apesaka yango mpe neti don ya prophétie voilà diable akoki koutilize mutu apesi ye prophétie yango wana yo lokola mwana nzambe okoki kovandisa vie na yo na baprophétie te oyo bato bazoya kopesa mais vandisa vie na yo na maloba ya nzambe oyo ekomama na Bible. Voilà. Merci beaucoup pour la connaissance de la biso basali na nzambe bana na nzambe papa lobelo c'est très important que bana ba prophétie parce que nyo soutien wuti et pas na nzambe d'ailleurs ce que tant pas sur bana molimo na ngeme minga na réflexion moko na bandi ko méditer mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 16 bible lobeloaki na fille moko abana ko prophétiser azalaki d'esprit ya nyoka kati na ye abana ko asakaki papa aluma malamu albiboni ni baba basali na nzambe ya solo mais derrière ya ba prophétie wana zalaki na esprit ba ko tinda ye po sakola donc il a comprendre papa nzamba so lokumu pona o lobi donc prophétie de makambo lelo basali ba beko basali yango bandaku nga balenga mbongo 50,000 yo pavo kota folo ngali papa pina suka lango bazuka suba mbongo bana rola na mapa na ndaku en tout cas bandeko papa pesi message c'est important to faire attention na ba prophétie to boy prophétie mais attention pour bible lobi to examiner voir même ba prophétie yango to examiner o ya bien to ndima yango o ya mabe to lekisa yango to luka yango te surtout pour biso na nzambe papa lobi o eza important les vraies prophéties eza maloba na nzambe. Merci papa tozonga na thème tozolobila lelo na tongo tozolobila la différence entre l'église primitive et l'église ya lelo papa pona yo quelle est la différence entre église synagogue pe tabernacle eza na différence ya mwa makasi voilà o toza na TV tozo sala pena tango yangwana po eza enseignement munene amen ko pesa na différence oyo mais pona za la brève tabernacle nanu na ko banda nango parce que yango ne bisika ma bandeli voilà tabernacle eza tente eza tenda ndenge na bandela politique balobaka tente oh Moïse nzamba yebisaki Moïse asala tango bazali na désert voilà ezalaki bisika oyo bazali kobomba nini bazali kobomba arche de l'alliance yangwana ngone tabernacle sikoyo synagogue eza lisanga bisika ba juif ba fidèle juif bazali kosangana na ancienne alliance pona koyekola loi yangwana tango akala sikoyo église lelo eza ensemble ya bato bayambi Yesu o ba tie bango mise à part mais ndeko moko to te biso kaka semaine passée na campagne zalaki ba conférence à lobby que église eza ensemble ba chrétienté église esike sangisi bata mabele bata malamu papa mais ko expliquer bana nzamba otala yo poto ke bana suka émission na biso bon église esika ba peuple baza mise en part ou bien eza esike sangisi batu nyonso bandoki bandumba miyibi baza na kati. Ok, oh eza enseignement moko ya ba docteur parce que église nano na grec na grec ba bengi yango ecclesia. Amen. Ecclesia ça veut dire biloko yo to bato batie à part. Voilà, iloko eza sacré, iloko eza sanctifié pour batie à part. C'est ça l'église. Voilà. Sikoyo batu o bazaki na mokili
après avoir oyamba Yesu balongwe na mokili bakomi à part. Voilà. Yango ba bengi église. OK. Donc eza esika ya bato mabena malamu te. Na église bato baza wana bato baza sanctifié. Bato Yesu asombi, bato Yesu justifié nde église. Parce que pourquoi l'autre monde église même bato ba yeko samba na tongo après kilt pasteur otei babimi bakomi na ndako basombi 3 bière ameli pour la mulunga lelo pena église yaki mulunge makasi awuti église ayena liputa mais na gati ya saki na ye ayena kola na sengle après obima na église akena yo hôtel mutu mususu passer la sisi côté ya komena kasombi 20 abandi ko mabi épée de 20 ce que yo bien ngeza bato baza sacré mais na ko expliquer biso est-ce que doit na des autres églises begiza ka boko Problème eza problème ya bato bazo sa musala nzambe. Voilà. Mais baza formé te pour nango. C'est ça le problème. Parce que et vie chrétien eza na ba étape nango. Amen. Mutu tangu ayekat na Yesu. Même apôtre Paul lobi na 2 Corinthiens 5:17, babi il est devenu nouvelle créature. Voilà. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont venues nouvelles. Amen. Sikoyo mutu wana makambo sika ekubanda na vie na ye automatiquement te. Donc akoleka na étape oyo babenga étape ya réajustement. De faut ba banda kosala ye, faut banda kolamba ye, babuka ye, voilà. Sikoyo batu soki bayekati na Yesu, il faut neti lelo mambo ya kala banda kosala o babenga affermissement. Voilà, ils ont sauté. Ils ont sauté. Affermissement. Par exemple, balongo lango. Omoni. Voilà. Siko mutu ndenge wana akukoma affermi ndenge nini. Mais akoma da modérateur mutu ngo zokana za. Ah, akoma modérateur. Mais aleka na affermissement. C'est ça le problème. Akomi motei. Voilà. Aleka na affermissement. Papa musu azo maternité. Ale au moins la conséquence à mon côté à la chair. Conséquence yango moni église à lelo. Voilà. Et cause à la différente église à kala. Ah. Et cause à la différente église à kala. Merci beaucoup. Ils ont qui débattre, ils ont qui pour nous songa biso vraiment. Ah ils ont kaka boy. La fois tu fais la bongo. Donc il n'a lokola tozo ki ndoko swana mais tozo ki poto bongo ça peut poto kola. Papa, pour na bino, pour na biso génération oyo. Bozu ba conclusion nini pour na ko rectifier ba erreur pour la perfection église n'est porte pour la zoloba basali ba pasteur basali lokola ba porte basali lokola ba prophète kaka pour la perfection église pour na biso to kosala nini poto bongisa pour église ekola esuka bongo pété pour to mona ba fruit na kati église. Bon pour na ngai na ko boaka ber o epa ba papa église bonzambe kaka ba papa église penza eza musala na bango parce que un papa a une autorité. Voilà. Kolo ya bana et bangonde batu batana responsabilité wana ya kozongisa église na vrai sens nango. Amen. Déjà yango. Question mususu to ke ko chiter nango ezali même Bible, même Jésus, même Saint-Esprit, même Nzambe. Mais pourquoi tu as une divergence? Il y a ba dogma, il y a ba makambo bazoloba. Mususu balobi moi ça oui côté ya teza mabe, mususu balobi moi ça oui côté ya. Mususu balobi masangeza mabe, mususu masangeza mabe. Mususu balobi na kati ya liturgie ya kiliti kosenga offrande d'ailleurs nanu tant on répète ce que to chilo moi espace mo otala makambe salami na kati ya matanga bazo senga mbongo offrande mais to poto ko maone ndo stoloba L'évangile est continue na kati même Bible zoté là même Saint-Esprit mais balobi que Yesu monsieur balobi que moi ça côté moi ça côté à tema sangeza même na consacration balobi to consacrer na mafuta so veut pas consacrer na mafuta té monsieur bacha koli pa monsieur bacha koli pa monsieur bacha to jité mais quand on explique pour la dire makambo ça mata église. Bon pour na ngai elo na rekoloba voilà elo eza plus important eza très important eza église nyonso evantama na la saine doctrine. Amen. Ba dogme wana est vraiment important. Amen. Parce que ba dogme est mutu, mais la saine doctrine est moko nzambe wala mettre na biso. Amen. Donc lo kana welo ba na question est yango. Donc pour na yo, to na biso aller soko côté ça moi si te ça na yo, soko côté ça peut-être tika na yo, soko na masala mela na yo, soko mela peut-être tika na yo, soko peut Dieu c'est vraiment important. Dieu c'est vraiment important mais la saine doctrine de ok. Pour na papa, pour toi que nous chiter vraiment bien, na yana tuna question ba ndenge bazo comment tuna. Pour na yo sali, eso dépendre na mutu, bezo dépendre na nzambe ye moko.
est-ce que la bateau destiné pour me bon ça langage de bateau la biso et ça la bateau destiné pour na sali ou bien sali ça nous da préparer bateau ba okende pour na sali ou bien conduite zo de bon ça sali. Bon, premièrement sali eza don nzambe. Amen. Oya pesi pour na mokili mobimba mutu nyonso. Ah donc comme na masaka na ko bunda sa nyonso ndira na do déjà sali na nga l'aise. Na sisi ko lobate. Continuez papa. Sali eza don o nzamba pesi pour na mutu nyonso. Voilà. Sikoyo mutu o nzamba pesi sali. Il a la responsabilité ya musala ya kusala pour na sali na. C'est-à-dire ça veut dire Jean chapitre 3 verset 16. Voilà. Bible lobi nzamba lingaki mokili apesaki mwana ye mutu nyonso akondima ye akufa te kasi azwa bomo ya seko na langage mususu abika azwa lobiko. Voilà. Ça veut dire mutu alingi azwa sali eloko liboso il faut andima mwana nzambe likabo nzamba pesaki pona lobiko. Soka mutu ndandimi te catégoriquement azwa sali te aobika te. Ya mibale po mutu azwa sali to a maintenir sali na ye. Il faut après avoir kondima, il faut atambola kolandisama mibeko ya Yesu Masiya. Amen. Na lobi mibeko nzambe te na mibeko ya Yesu Masiya. De biloko mibale o ça très important pour mutu azwa sali pe a maintenir sali na ye. Au souvenir pour moi on a souka na koti ngeli kabongo te ba ndeko ba hotela ba koloba pasteur otika ki epo na nini? Est-ce qu'il y a une différence entre Jésus et Nzambe? C'est très important parce que il y a Jésus. Et la différence entre Jésus et avec le Dieu tout puissant? Bon, réponse question sur personne réponse sur personne réponse et au sein abisso inerlitant. Simple yango. Yesu Nzambe. Après? Yesu Nzambe. Nabiga Yesu Nzambe. Merci beaucoup Yesu azanzambe soki yetela ni mususu ba so bondimela Yesu moko mo biksi na bino tikanza mapambola biso na tongwa lelo bo s'abonner vraiment na la foi TV ye pona ko benili biso en tout cas misale zebele ba biso zebele bo accompagner biso bo tika biso te surtout ba message na bino sala biso bien ba critique na bino et sala biso force poto continuer ko sala pe ko bongisa ba ere na biso yo mto linga ko corriger batu yo moko na prof na école na yo zwa na yo ba zero bele mais olingo corriger malam pour kosala yango parce que yango sala tuto kene moi liboso to komi ko chite be to komi na suka mosali na nzambe azaki na biso longo papa ni to tunaki yote après koloba yango opesi bandeko nyonso mbote ça to clôturer na biso. OK, merci, c'est presque nyonso. Amen. Nalingi na saluer batu quelques batu. Amen. Ya liboso nazo pesa ba technicien nyonso. Voilà. Il y a la foi TV. Vraiment merci pour la gentillesse nabino. Merci monsieur peut de merci pour l'accueil. Merci vraiment. Et pe nazo na musika nazo saluer famille na ngai ya liboso moi si wanga. Voilà. Wa sala na zala. Mama Joseline Makengele, bisika zali babe jebele, moi nanga liboso Francisco Vianga Genovito, mbote na yo yami bale Joël Vianga de Jesus, mbote na yo pe nazo pesa mbote na musika na papa na ngai apôtre Francis de Sonama. Merci. Bande ko nanga nyonso bino nyonso na pesi bino mbote na linga bino mingi. Merci beaucoup. Tout ça moi rubrique moko de l'obélaga moi muke ba question to kotuna yo soko ko linga o répondre soko répondre te seko yo moko yebitina. Question na liboso bandi soko zala ki pasteur to ba ko bule ozala nani na mokili oyo. So na ari pasteur te ngoko zala nani. Na na ko kanisa na zala politicien. Voilà. Famille na yo nyon soko sangisa ngoko benga ngoko moko kombo nini. Vianga. Dernier numéro ya début téléphone d'ailleurs. Dernier numéro ya suka 56. Question mususu de tuna yo na ba furuso na olela mukili tala biso 3 flori na olela mingi na nzela. Manga. Pomme.
na kombo na ona kokango likalakongo. Merci beaucoup. Sani olinga kolia mingi. O maman lambe la kayo vraiment soka lambe lobi oyibisa no yete melelo oyibisa biso na télévision olinga mingi nini. Nalinga mingi mbinzo na maye. Eloko no linga oyo batela matoyi no mutalo bana yo ango esala ko passe. Ata mutalo yo mutu mususu bupanzi soko yo kyango e dérange ko vraiment. Profite ko lo bango liboso bande ko bakotala yo. Lokuta. Merci beaucoup. Et là verset moko ndeko nanga to sala kana ye comme na ye John, ye sala kana ye journaliste, akoma kana ye pe cameraman, e mba travailler na ayamba batu na porte, suka longo pe akenda pe ko moderne église na bango. Soka suksi wana pe sala pe manager ya compagnie na biso, asuka ka bongo te. Donc moi bandeko wana sima bango sur ba cameraman wana, soki ba sangisi mayele na bango. Na yangai yangesala ke monsieur kendi malamu babena nga tuna ye wana question na bango ezana mukanda Matthieu chapitre 15 verset nango 20-25 bible lobi poto ke mbango mwana mwasa yaki na pomi ya mwana lo bikisa mwana na ngai so yebisi ye bile ya bato ebongi pona banyama te na terme ya facilité pona bamboa te pona yo langa yesha tilizaki pona mutu wana pona mwana mwasi wana alobaki malamu to mabe et pourquoi alobaki na ye bongo abenga mutu mboa to suki wana to sala des annonces na to continuer na ce programme. Bon, na terme normal alobaki mabe mais na terme spirituel voilà alobaki bien parce que ezalaki test a salaki ye na domaine ya foi. Voilà parce que mutoyo nzamba linga saela to muto musala nzamba linga saela il faut azala na foi envers muto wana waza musala na nzamba. Merci beaucoup pour votre le baki ke ezaki ayaki pona ba Israël ayaki pona bisote yanga le baki ne bongo po ayaki pona bisote lokolo ede biso bande ko tala bango bazo juger balobi akosi bisote. Merci beaucoup. Yesu ayaki pona batunyos to suki awa nazo pambola nzambe bandeko nyonso bandaki biso musoki bala ndapso na tongo lelo nzamba pambola bino nyonso et surtout équipe na ngamo bimba équipe nzamba pambola yango na tongo na banda ko bambala moko na ingénieur nanga Eli nzamba pambola yo esike zwami yo profiter de makameso bato yo kakada ba nonse nazo pesa yo nazo pambola nzambe na msemo na ndeko nanga Mayola Jefferine nzamba pambola yo ndeko nanga zaki na régie ni sunge ko pati so baleki na ndeko nanga John nzamba pambola mino ndeko Yves oyo azana ba émission mususu pe libanda ya maison oyo te nzamba pambola en tout cas bandeko nyos bo s'abonner bo limbisanga pour atangi ve ba kombo na bino te na lingi bino mingi bo zape ebele en tout cas ba message na yo tika kombo na yo tika ba rovandaka na ba commentaire na se ya émission oyo tokozanga te kolobela yo pe ko peso mbote na musika en tout cas merci pour la bandeko so saki musala malamu pour na cadrage ya image en tout cas to conscience na bino ensemble na ba prière na bino to kozwa pe to ko réussir en tout cas to sugi awa to kutani mercredi prochain na ngonga o to kutani na 17h juste to kozana na yo pour na commémorer yo ba bonne nouvelle en tout cas nzamba pa na mabota nyos wala que na tonga lelo bozo yango na kombo na Yesu Masia bo soutenir biso vraiment na ba conseil na bino nzambe ya lola a pambola biso.